Mukangi Nakasenda Ibrahim Kashita Vérité Makese Yene femme africaine Vérité Makese Yene mama sociale Vérité Makese Yene strela mola Vérité Makese C'est l'unique en son genre Bordeaux Kwekwe Yaïguette Vérité Estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos, vérité maquece. Bonne nuit, bonsoir à tous les abonnés de VMAC TV, à tous les abonnés de Maman Vérité Maquet, c'est Niki la polyvalente technique 4 fois Maman Bakopé Sanzambe raison. Vraiment, toujours continuer na programme Nabiso ya deuil, ya disparition, ya notre papa Ndinga Kimfumu. Le lotoza awana Ciné Africa, le lotoza le 19 juin 2022 eza mokolo oyo kor ya papa Nabiso et Bimina Morgue toza awa pona kolela papa Nabiso naza awa ensemble na basali na Nzambe bantoma baza awa bangope bako loba amon bakoloba loba moko et pas bandeko nyonso ba téléspectateurs nyonso bozolanda biso de partout boye bandeni programme na biso ezo tambola vraiment na pesi bambote na batu nyonso bozolela papa na biso ensemble au boza partout na Amérique na Zina Europe na Afrique na Océanie sur tous les 5 continents tozolela na bino papa Ndinga Kimfumu ensemble vraiment naza awa na papa na biso yé pas na message moko ya kopesa et pas bandeko nyonso oyo bozo Biso Bisika Bozali. Shalom. Oui, shalom, maman. Merci na bilobi toza ki na lisusu na dernier jour au tolala ki na ndako ya notre papa Ndinga Kimfumu melelo toza awa na Ciné Africa. Papa moi liloba moko na batu nyonso bazolanda yo programme ezotambola ndenge nini. Merci beaucoup. Lelo est presque avant-dernier hommage à notre général Oututi Kabiso. Donc, tous les déjà dans Ciné Africa. Un corps déjà est à Awa. Si corps est à Kati, tous les papa Mboka, namoni, toi na maréchal Mies Antonio, tous les papa Ngina et papa Ebelepe Baza Awa. Donc, tous les na Buto Tito Tanta Tongo. À partir de 9h30, tous les général na dernière demeure na cimetière à Santana. Et lobby est la dernière demeure, il y a notre papa Ndinga Kimfumu de Torotika ina cimetière ya Santana. Papa moi un mot, il y a consolation na bande nyonso o pe bazole la papa musika bisika nyonso bango bazali. En tout cas, mon consolation zara to se tenir la main dans la main. Tous à la même pensée, même sentiment, même idée, ce que je peux dire yangwana ba musika to la papa na biso to linga kié biso pe to apembe pe to zole la mais ce qui est très important tous les lelo kola bana nzambe mwana nzambe elle la différemment na mopagano faut tout contrôler ba parole to ko koloba et de père que ko koloba lelo et lobby et qui ko bloquer vie nao mais je crois que to lelo kola mwana nzambe na musiko pe boza nzambe a consoler mitema na biso ezoki et na kolongo la général a quoi le kola passer Ndinga remplaçant na zate oya kozana longine oya kozana qualité na ye oya kozana capacité na ye oya kozana gentil na ye to tikala kozosu mutandengo wana te parce que azaki unique na genre na ye lelo na koloba ngwana toza makasi tozong saka lokume panzambe c'est ça le problème. Merci beaucoup papa Nzambe azwa lokumu remplacer papa Ndinga akozalate ndenge notre papa lobi oya koloba lokola ye akozalate oya ko prêcher lokola ye akozalate vraiment merci na bande nyonso oyo bozolanda biso merci na libota nyonso ya consolation des familles et la restauration des âmes et pa ya mama Rakiel et Blancy Christophe. Merci papa. Nazape na moko ya katina basali oya zalaki pe ensemble na papa Ndinga oya yebaki papa Ndinga basolola ki pe na papa Ndinga azapena liloba moko ya koloba ya consolation et pas bandeko nyonso pe o bazole la papa Ndinga esika nyonso o bozali. Shalom papa. Shalom maman. Papa se présenter kombo na bandeko nyonso bazole. Je suis le pasteur Blaise Makono. Merci beaucoup le pasteur Blaise Makondo papa liloba moko ya consolation na batu nyonso pe o bazole la papa esika nyonso bazali na ebike na Amérique bazole la papa na Europe bazole la na zino Océanie pour papa Ndinga aza international liloba ya consolation na bandeko nyonso bazole le musika.
Yeah, merci beaucoup. Tokoloba Selma. Désolé l'ensemble. Bisognoso Papa Ndinga Naba Oboza Musika. C'est vraiment dur, mais c'est le destin. Il y a des certaines choses dans la vie, on ne peut pas s'en passer. Dieu l'a déjà établi et ça reste comme ça. Vous savez, il y a des réalités et des lois dans la vie. L'homme doit naître, grandir et mourir. Notre Papa Ndinga, il a bâti, il a fait son travail et Dieu a rappelé son serviteur. Et aucun serviteur peut être rappelé par Dieu sans vouloir terminer sa mission. Je confirme que Papa Ndinga, il a fini sa mission et Dieu a pris son serviteur. C'est vrai, Tozole là, parce que physiquement, il y a une séparation, mais spirituellement, nous avons gagné. Donc il a battu un bon combat et Dieu a rappelé son serviteur à plein de gloire, que l'honneur, la gloire revient à notre Dieu. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, douleur à consolation. Il y a un réseau de l'Elisabisson, Jésus, Aléla qui Lazare, pour la douleur, il y a séparation. Mais Papa Ndinga l'alité, a koufité plutôt, Aza, Yakola, vraiment, Papa Lilobasouke, Kozalani, conseil na église, église ici, Papa Ndinga Zako Kamba, Bethesda. Na bandeko nyonso Bethesda ezaka soki leader azali soute akufi omona pe evre wana pe soki liwana soki eza na mutu pe ya makasi oyo akosukcede ete mpona evre ya nzambe econtinue omona mwa trouble ekoti confusion bapanzani bakomi kowelaki bokonzi mwa ki leadership nga na kolidere nga na kosala boye liloba moko ya conseil na bandeko nyonso baserviteur bacolaborateur bana na nzambe nyonso attitude nini oyo bango bakoki kogarde na absence pe na disparition ya Papa Ndinga. Je dirais pour nos bien-aimés, nos confrères, les enfants dans l'église Bethesda, nous devons savoir une chose, l'église n'est pas une organisation humaine. Le maître de l'église c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus était parti, il avait laissé l'église à la disposition du Saint-Esprit. Donc il y a une église comme des enfants de Dieu, spirituellement, non physiquement. Papa Ndinga, il était un père pour nous, mais il était aussi serviteur et Dieu a pris son serviteur. Je sais que même mes soucis, sur le même souci, quand Jésus était parti. Mais Jésus avait dit une chose, oui, je m'en vais, mais je vous avais le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui a accompagné la mission. Je sais que là où Papa Ndinga a Komagina Souka et tous les enfants de Bethesda, les serviteurs, vous allez encore travailler et aller plus loin. Parce que l'objectif, c'est faire plus loin. Jésus avait laissé 12, mais les apôtres ont fait que le message, l'évangile, éteindre même les nations. Je crois là où Papa Ndinga a arrêté, il y a des bons serviteurs et des enfants de Dieu que Dieu a établis dans l'église et ils vont accompagner la mission jusqu'au forfait. Nzamba Pambolabino, Bozamakas, Nzamba Tikibinote, vous êtes avec Dieu, c'est l'église de l'éternel et la mission continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa. Ok, merci à nos téléspectateurs. Nous sommes vraiment Tozokoba, Toza Awana Boutou, Titongo Egotana, Kino Tozongisa Papa, na dernier demeure naye, Mbote na président Nabiso Bosco, président Bosco, notre président Yapoulia Ojaenda, Papa Bambote Belepena Basali Nzambe Nyos Namoni, Maréchal Mies Antonio, l'instrument de Namoni Papa Nding, Papa Ngina Maou na église ya Shekina, Namoni Papa Sela Lutumba, Papa Koule, vraiment. Bambote ebele bino nyonso esika bozali tozokoba toujours na bino beaucoup nazokoba kaka e pa ya basali na nzambe ba notre papa vraiment Papa Ndinga azalaki international avec douleur au cœur mitema ezo soit kobungisa elombe ya makasi boye vraiment Angola ezolela nayebi ke monde entier Angola kate monde entier tozolela naza pe na papa na biso ye pa ko partager na biso douleur oyaza nango na motema na shalom. Shalom maman. Papa présentation bato bazolanda yo baye bakombo ya papa. Kombo na ngai pasteur Mbelo Raimundu. Merci beaucoup Papa Mbelu. Toza awa kolela notre papa Ndinga Kimfumu. Papa esala ki ondenge nini tango zwa ki sango oyo ke Papa Ndinga azali soute. Vraiment merci beaucoup maman pour na mutuna na yo. Et je crois que nouvelle ya luwa ya révérend Ndinga Kimfumu. Tango komela kingai ezalaki lokola choc na motema. Je ne croyais pas que Mutoyo azalaki na ya bonne santé. Skutanaka na épée semaine passée, alors semaine suivante balobaki akufi vraiment
c'était comme une émotion pour Nangai, na banda ko croire mais Nzambe azwa lokumu na nyonso. Vraiment Nzambe azwa lokumu ezaki émotion makasi même nga peti na yoka kiango nazalaki émotionné koyoka mosala Nzamba kufi donc eza pasi pona biso papa moya consolation et papa ndeko nyonso pe bazolela papa ndinge sika nyonso bazali liloba consolation ekezani po bato ebele bazolela avec émotion douleur eza makasi bato ebele bazolela basali na Nzambe bana Nzambe liloba nini oyo ya consolation okoki koyebisa bandeko bazolela papa nalingi juste na consoler bandeko bazolela na biso baza musika bazali banda partout na monde ndenge tozoyoka pasi awa na Angola. Je crois que musika pe bozo souffrir na douleur wana biso tozolela lokola bana na Nzambe tozolela tant que basali na Nzambe na ko reconnaître que Bible zoloba na circonstance nyonso tozongisa gloire pa na Nzambe juste na koyebisa bandeko Nzambe oya benga ki papa na biso un héros, un homme puissant, un père pour multitude de gens. Papa Moko tendre, il a aidé beaucoup des hommes de Dieu dans bas conseil. Nous sommes bénéficiés dans bas conseil, dans bas prédication. Je crois que Bino Peboza Moshika Moto a bénéficié quelque chose et pas na papa. Parole nanga consolation. To simbaka Nzambe oyo, to continuer. Zamba fortifié bino, Zamba consolé bino, apesa bino makas, lelo papa tiki biso et sengona biso ezali un jour to se retrouver na ndako na papa. Merci. OK, merci beaucoup. Un jour tu se retrouver et pas inatata. Merci papa. Vraiment tozo koba avec douleur au cœur ezo sala pasi sangwaliwa ya papa ezo sala pasi tozo koba toujours toza na basali na Nzambe vraiment ezo sala pasi na biso nyonso. Shalom papa. Ouais, shalom. OK, merci beaucoup papa. On s'est présenté comme bonayo na bandeko nyonso bazolanda. Ouais, c'est bien. C'est bien ami la combo apôtre Achille Makitu Salomon. Alors toika ko passer boutou ya funérailles ya notre pasteur Ndinga Kifumu oya tiki biso à partir déjà il y a 2 semaines passées et nazo pesaka ba condoléances dans tout le monde depuis les années 98 l'homme de Dieu à sa héros de l'évangile à sa moko ba pilier oyo ateye évangile à Christ partout et que na mboka Angola et la bato ebele bakenda partout liba pendant partout par ça oyo bayoka évangile na ye pa na ye nzela na ye oyo babota bazo mabala ba voyager to possible ka bozo kimia tout l'ensemble pasteur na biso Ndinga Kifumu parce que à sa moko a contribué na mosala vraiment na mboka Angola. Alors ngai na témoin oculaire ya misala o salami na nzela na ye. OK, merci beaucoup misala bele salami na nzela na ye. Liloba suke yokozala nini conseil na yo pa ya bandeko nyonso ya Bethesda basali ya Nzambe bana na Nzambe bisika papa Ndinga azalaki okamba na absence ya papa Ndinga est-ce que bakozala toujours uni na absence ya papa Ndinga est-ce que musala ekendeka liboso? Voilà, merci beaucoup ma sœur. La question posée à tout à l'heure le patriarche moko ba papa na biso susu l'apôtre Simon Lutumba Oazali représentant à Bonde Angola et à travers Moussa Makasi ngala tika la bilemo na ye et là okaka oya tike pa ya bana et ça unité amour bomoko alors na suka ya liwa ya papa to mola ki pena une grande multitude d'abatu balakisi ke mosala na ye asala ki na mboka et suka dango lakisi ke mosala ki balamo mingi et lakisi unité pa batu na souhaiter na moto nyonso ke totila la kimia maloba na Nzambe nele kokisami lelo bilobi to yaki tutaki na mabele to kosonga na mabele c'est ça moko ya ba accomplissement ya maloba na Nzambe donc pour dire que apôtre Paul lobi liwa eloko la milinga makaya oh o akufika na Yesu lié est réservé à quel lien à repos à quel lien à kimia o ya sali na sa moyi biso to la dans le kolo yo la dans le kolo na ye ou même na lokolo Nzambe
po nzambe pa batela yo ya sasali masa ya sasali ya tongi ya kolisi ya balisi donc asali mosala monene na mboka oyo yebani partout donc pour dire que tout le monde doit vivre dans la paix pa yebakeli wa nzambe azwi akende pema. Merci. Okay, merci beaucoup nzambe azwi akende kopema. Merci beaucoup. Vamos todos para a paz do Senhor. Amém. Vamos levar até amanhecer. E deixamos também o serviço que teremos de manhã, desde o início até que vamos levar o corpo para o último lugar. Pedimos que a paz do Senhor esteja conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Peço muita atenção aqui, por favor. Amém. Saudamos a presença de todos os pais da nação e todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus que estão aqui. Por favor, aqui estamos reunidos para chorarmos o nosso pai que nos deixou. Ele não era qualquer pessoa, mas era um servo condigno mesmo, muito respeitoso e que merecia muita honra. Peço, por favor, a todos os filhos de Deus que estão aqui, de podermos chorar com a paz. Aqui não é para trazer confusão, aqui não é para discussões, mas aqui é mesmo para manifestar as nossas últimas homenagens à memória do homem de Deus que nos deixou. Acompanhamos todo o serviço que vai se passar, momentos de adoração, de louvor, de ouvirmos a palavra, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Tosengi boye bandeko. Moto oya tiki biso aza monepote kite. Mais aza papa na biso. Lokola aza papa na biso, tolela ye na kimia. Na bondeli yo ndeko, aweze sika ya koswana te, ya kosala makelele te. Moto oyo atiki biso azalaki moto ya matata te, moto ya bitumba te, moto ya makonfli te. Biso pe tolela ye na honneur oyo tokoki kopesa ye na ultimo momento oyo tozala yango. Amen. Oh, amen. Por favor, ba musicien bakobeta banzembo adoration ya louange pe tokoyoka maloba na Nzambe tikino tokotalela tongo. Oyaki matanga me oye kotambola te, fanda esika moko. Amen. Oh, amen. Tika kibe na Nzambe ezala na biso tobeteli Yesu maboko makasi. Bongo totiki nzela epai na bandeko na biso ya musiki bakomema biso. Amen. Bandeko na biso ya musiki bakomema biso. Melody
Yeah.
Hey,
makasi tika kubenina zalana yo benina masia ya bomo na makasi tika Senhor esteja conosco nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Peço muita atenção aqui, por favor. Amém. Saudamos a presença de todos os pais da nação e todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus que estão aqui. Por favor, aqui estamos reunidos para chorarmos o nosso pai que nos deixou. Ele não era qualquer pessoa, mas era um servo condigno mesmo, muito respeitoso e que merecia muita honra. Peço, por favor, a todos os filhos de Deus que estão aqui, de podermos chorar com a paz. Aqui não é para trazer confusão. Était annoncé par l'évangile. E esta palavra é esta que foi vos anunciado pelo Evangelho. De copier a sua citation beaucoup il y a prophète Esaïe. Irmão Pedro pegou uma citação do profeta Isaías. Dans Esaïe 40, Em Isaías 40, verset 8. verso 8. A bivia moto nascer moi. Ele disse: a vida do homem na terra Eza lokola herbe et nzete. é como uma planta pequena. A comparer yango pe lokola na fleur. E foi mais distante comparando com uma flor. Beauté a fleur ezalaka na bolenge nango. A beleza da flor está na sua juventude. Bolenge nango ezalaka na tongo. E a sua juventude é no amanhecer. Soki traverser moi mobile. Se ela atravessar o dia inteiro, Eza frappé na ba rayon solaire. ela é batida pelos raios solares Aperdaka éclat wana. e ela perde aquele brilho, Perdaka gloire wana. perde aquele brilho, glória. Na ngonga pokwa. Na tarde, Fleur wana ekweyaka. essa flor cai. Nzete ya moke wana Essa pequena flor ekaukaka. seca. Ça la vie de l'homme. É assim a vida do homem. Mokolo moko tozobotama. Num dia somos nascidos, Mokolo moko tozosengage. no outro dia nos engajamos Mosala no Nzambe trabalho de na Deus, libala no casamento, mpe na mosala como no trabalho ya koluka lipa. da procura do pão. Ebandeli ezalaka nango malamu. O princípio é bom, Mais lorsque le vent de l'éternel mas quando o vento do Senhor ekosouffle soprar, ememaka fleur nyonso ela leva toda a flor oyo eza lisusu te makasi, que já não tem forças, oyo perdre gloire nango que perdeu a sua glória, ekweyaka. ela cai. Ondeko Pierre abi Por isso, irmão Pedro na disse: pokwa na tarde, ça tombe. essa flor cai. Vi nyonso eza na ntongo nango, Não estamos a falar sobre o reverendo, mais mpona biso totikali na bomoi mas para nós que ainda estamos em vida, toyebi te aki le tour, não sabemos de será a vez de quem, toyebi te nani déjà aza fleur oyo elembi não sabemos quem é já uma flor cansada, ekauki na bachoc ya vie, que está seca pelos choques na da vida, bacrise, pelas crises, crise ya santé, pela crise da saúde, crise ya baproblème crise de problemas, et des situations économiques et autres. de situações econômicas, entre outras. Moi yango yango wana, O sol é isto. même le départ ya bateau baza important, Mesmo o perdermos as pessoas importantes, ils ont fragilisé biso. fragiliza-nos. Mais comment tu te prépares? Mas como você tem se preparado? Lui a tombé dans le champ na kati ya mosala. Ele caiu em combate no Dieu trabalho. l'a pris en plein service. Deus o tomou em pleno serviço.
aozoyo côté de Onde é que ele vai tomar-te? vie eza fragile, vie eza molai penza te. A vida é frágil, não é tão longa conforme pensamos. Psalmiste atuni mutuna moko ba psalmiste Dos salmistas fez a seguinte questão: pesa ngai mayele ya koyeba kotanga mikolo na ngai etikali combien. Dê-me sabedoria a fim de saber contar os meus dias. Quelque part Quantos restam? lezoloba Em alguma parte a Bíblia diz 1000 ans 1000 anos. est comme un jour auprès de Dieu. É como um dia diante de Deus. 1000 ans 1000 anos. est comme un jour. É como um dia. 1000 ans ngo Esses 1000 anos, moko te akokisa yango na se ya moi. nunca alguém cumpriu ou completou 1000 anos nesta terra. Même Adam Mesmo Adão, oyo babota te na mwasi que não foi nascido por intermédio de uma mulher, akokisa 1000 ans te. não completou os seus 1000 anos. Na biographie lobi koyoka faible âge oyo commando oyo atiki biso. Na bibliografia você vai ouvir amanhã a fraca idade que o homem de Deus nos deixou. 1000 ans ekokita. Não completou os seus 1000 anos. Donc biso tovivaka quelques heures seulement Quero na sa mort. dizer, nós vivemos algumas horas Un simplesmente. jour c'est une composition des heures, Um dia é a composição de une horas, succession des heures. uma sucessão de horas. ezalaka mikolo te Não é dia inteiro na miso na nzambe diante de Deus. mokolo moko. Um dia. Todas que não subimos. eza na oyo azosala 3 heures, Tem aquele que fará 3 horas. eza na oyo azosala 4 heures. Tem aquele que faz 4 horas. na mathématique ya nzambe, Na matemática de Deus. na calcul ya nzambe. No cálculo de Deus. Et c'est pour cela na pokwa lelo na ye tolimbisa manga na yo. É por isso nesta tarde eu vim para que sejamos fortalecidos, eu e você. Vie oyo toza nango eza fragile. A vida que temos é frágil. nazolanda ndeko Patrice Eu acompanhava o irmão Patrício na loyembo na ye. numa das suas canções. abi mutu aye kolela na présence ya nzambe, Ele disse: o homem veio chorar na presença de Deus apese libala, para que lhe dê casamento, apese mwana, para que lhe dê filho, apese mosala, para que lhe dê trabalho. me akepesa merci na bar, Mas foi agradecer ao bar, ake kocelebre yango na bar. foi celebrá-lo no bar. Yaya, Mano, mama, mãe, papa, pai, ndeko, irmão, est-ce que tozo comprendre? será que estamos a entender? Problème na biso eza liwa te. O nosso problema não é a morte, C'est une décision de Dieu. é uma decisão de Deus. Personne mutu te ako revoke yango. Ninguém pode revocar esta decisão. Kuna Yesu azopia licese Aí Jesus dá uma parábola qu'après la mort, dizendo que depois da morte il y a 2 lieux. há 2 lugares, Babengi yango Sheol, que é chamado Sheol na monoko ya bagreke. em grego, Eza 2 parties. em 2 partes: Le sein d'Abraham o colo de Abraão et le lieu de tourment. e o lugar do tormento. Kuna mutu soki atiki mokili, Aí, se o homem deixar o mundo, nde baza koyebisa biso kuna na ngambo epai ebele na biso tozala, conforme nos informavam do outro lado, onde muitos de nós estávamos, o basalele messe ya purificatoire, ou que lhe façam uma missa de purificação, alongwa bisika aza akota bisika na nzambe. que saia do lugar em que está e entre no lugar de Deus. Lokuta. É mentira. Parce que le riche asengi na Abraham Lazare akende na mokili, azonga na mokili, alendisa bandeko na ye. O rico pediu a Lázaro a fim de regressar ao mundo para alertar os seus irmãos. Lazare azonga te. Lázaro não regressou. Abite batei baza kuna na mokili. Ele disse que não, os pregadores Na estão yeli lá. bandeko na ngai. Eu conheço meus So irmãos. bamoni mutu akufa azongi. Se eles veem alguém, Yesu na pression te. não se recebe Jesus com uma pressão, Na obanga te. não com medo, Na somo te. não.
no temor. C'est un engagement Mas é um engajamento libre de bonne conscience. livre e de boa consciência. Kuna Lá ko changer bisika ezalaka te. não existe mudar de lugar. Lazare aya Lázaro que venha, ayelanga mai te me azwa misapi na ye. não me traga água, mas que pegue nos seus dedos. Semana
asombi lopapa